Étoile de love, les étoiles. 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 Qui va faillir là, direct c'est toujours comme ça là et il y a toujours des failles, des trucs comme ça là et tout. Aujourd'hui je suis ravie quand même de recevoir pour vous un ancien chanteur des quartiers latins, donc na kombo ya Egyptian. Boye bien très bien. Sona yambeli bino ye lelo ezaki pona ye ba carrière na ye ben merci, bonsoir, merci d'être là, Valentin, merci. Merci, j'étais obligée de couper parce que mon invité, il arrêtait pas de m'écrire pour me dire que, ben voilà, qu'il ne me voyait pas. Et j'espère que cette fois-ci, à Omonangai, pour Tobanda émission Abisso, j'espère qu'il y a une difficulté à Omonangai cette fois-ci. Na éviter ce problème na téléphone na ou comment parce que ce minimum ça veut dire qu'il y a un public, donc ça fait que peut-être on a un problème mon téléphone na mais là c'est bon, j'espère que tout est réglé, tout est en place, donc problème est sous soutien parce que pour moi ça a quand même parti parmi chanteur au bazaki na quartier latin, azina voix ya bien, ya kito comme ça et tout, voni bande ko s'exprimer bien, na ba chant, des trucs comme ça. Donc tellement banda le quartier latin, tu comprends la carrière na été, des trucs comme ça là et tout. Et ça fait que c'est ça ya moi et pousser en vie là. Léona na yamba une émission pour te comprendre, à faire comprendre biso depuis le mois quartier latin et l'oni à ça là, pourquoi carrière n'est là. Pendant qu'Azaki n'a voix bien bongo, il y a donc raison lelo. À part que on a quelques soucis, j'espère que là c'est bon. Bah problème est Pélé, bonsoir papa, bonsoir, merci d'être là, je suis ravie de vous voir. Donc voilà, je le vois là maintenant, mon invité, là tout va bien. Je vais lui faire rentrer hein, sans plus tarder. Donc Tozeli peut déjà mingi toko tisaika directement. Hein. Voilà, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais, ça va très bien, désolé, excusez-moi. C'est pas grave. Vraiment, je suis désolé. Ah ouais, mais là maintenant c'est le problème des réseaux. Mais ouais, malheureusement, j'ai fait l'effort, je te dis. Là, je monte dans l'ascenseur. Ah ben ouais, ça va. Ben ça cale un peu là, ça cale, hein, donc je sais pas pourquoi. Quand tu parles, ça cale un peu. Je monte dans l'ascenseur, là, je sors. Ouais, parce que... Ouais, voix, t'as voix n'a bien été. Là, tu m'entends bien, là? Ouais, là, ça va, ça va. Est-ce qu'on peut positionner, on peut poser quelque part pour ton solo là bien? Parce que là, la chambre est là. Voilà. Ma copine, la chambre est là. Ok, là, ils ont bougé. Là, tu m'entends bien, là? Oui, bon comprendre. Pour comprendre que Azana Ana pototé, Ana tourné. Donc, on a tourné dans Zambie. Il y a un comme ça là et tout. Il y a un ça là qui est à côté de la chambre d'hôtel. En tout cas, bonsoir. Merci d'être là. Merci d'accepter mon invitation. Et ça, c'est un plaisir. On dit une invitation. Donc, tu vas poser ma question. Bonsoir, Christian. Poser ma question sur toi. Donc, ben voilà quoi. Ah, d'accord. Moi, je suis là. D'abord, on repère un mot de ming. Na ba fan nanga nyonso bolanda lelo si naza na Zambie awa nayaki
mini festival. Donc, dans la province, on a quitté. Donc, na politaire nanga aza côté azotalanga. Donc, ezali que na leka na ba province, tous les 5 provinces on a robeta, na leka na radio, na leka télévision, na leka na journal écrit. Et puis promotion to ça la carnaval dans un concert dans chaque ville. Donc, ça fait déjà 12 jours depuis que je suis arrivé. Donc, naza awa kaka musala o bolinga to sala. Oh là 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 là. Ah ouais, ils ont bloqué un peu. Ok, d'accord, ben, je sens que c'est plus mingi. Avant de prendre l'émission, nous sommes expliquer un peu biographie, na banda qui carrière na yo tant que musicien. Avant de t'appeler à Mamba Kati, bien. So ko expliquer biso, est-ce que yo banda musique en bamoka na quartier latin ou tarana nous un peu à gauche à droite, ndeto ka bande ko mususu ba ki na banda boy. Bonsoir Tania mais télémé zamba liboso et pas na yo kala à 5 étoiles hôtel à kitoko bodo yoni donc il faut qu'on explique. Donc je suis du province Congo central comme on dit au Congo. Oui. Na banda musique na calibre 12 orchestre moko ya Matadi. Après na ça l'album na ngai no orchestre na ngai na Matadi les As Musica. Ah ezaka orchestre yo mom to créer ka. Ouais donc tozaka na groupe na biso moko na Matadi calibre 12 orchestre moko ba vient na biso batika ba vient na biso kala batika quoi. Donc na tozaka na génération na biso to tombola ki orchestre. Il y avait un problème entre le manager et le musicien. Donc, Tokita Kibiso Nyoso, tu salis les As Musica, tu le président d'orchestre, chef d'orchestre. Ah, d'accord. Et après, on a ça la Panze Molangai ni balé, où il peut être en cas de tirelo. Ah ouais. Les hommes donc, après Banzembo, oui. Camarade ya Kofi Olomide, vient la Mbambika Bongo, Azana Matadi, salut à toi mon vieux. Alors, bien, mais Kofi Olomide a zoluka ba voix ya boy parce que Babi a l'omwe orchestre à côté d'un T-Shock et pas Bozi. Et puis, Eric Pouti, Azana suspension. Mais pour eux, là, à comme rappelle ça, et qui a boité. Mais là, on kumba cassette na yo, n'a pas c'est pas Kofi Olomide, ayokayo. Alors, donc Kofi ayoka ngai a dit que yem sa petona yana kota mouvement. Nde quand on a yaka ko le ba mieux sauter, histoire exemple là mais dans un cas bref. Ouais. Voilà. Nde tant na yaka. Ah, ils ont bloqué. Nakutaka basam Suzuki Luzuma ilanga trop naza ko sala ba répétition na ngai ba travaux ya koyoka na nzembo ya orchestre na bango. Landry a fait sur mbote. Pardon? Landry a fait sur mbote, abina fait ça mbote. OK, pas de souci. Abenga ngate pas morning en direct. Papa tanga il m'appelle jamais. Il m'appelle jamais dans la reste. Ça une seule chose. Non, mais après, voilà, Bengi Kofi, oui. Quand on a continué le mouvement, la bandit est boulot dans l'aïe. Si nous les au monde, bah fan n'a pas été à la maille. Donc, Kofi a encore récupéré na Matadi pour na village, wana yem da memioti na ki ni po côté na quartier latin. Na village ni. Mais la bisiko za quitté, ouais na Matadi soki. Keba petit keba. Yo, ouais, quand on a mbanza ba village. Bon, toutefois, les ambos na biso. Mais oui, après moi Ngukie, tu vas mort Miki, ouais, ba benga ba village, hein. C'est mort exemple que ba benga en village.
soki natake yo sikoyo okanga te mpe na yo me natiki yo kaka tika kaka donc ye nde moto amemi yo donc Baba Kofi aye Congolais. kozwa yo kuna Myriam de moi masa na ye akosala ke apesaki vie cassette vie alobi na ye ke non tuka peti oyo aza valable aya namona ye aya nayoka ye ntango ayokanga abi non nde epai nakotaka nakutaka bandeko bazalaka wana wana bato otravaille droit de veto oza corrompoint oza corrompoint ozo tournike ozo tosala sur album wana epuis nasala vocal nanga moko bref naloba yango te donc là yo okomaki okute deya bafali déjà bazalaki déjà yo akongole te yo répondre kaka ba question répondre kaka parce que yo bina kutaki déjà bato bazalaki parce que là yo okomaki so okute deya bato bazalaki donc ça veut dire que okute bafali mpe bazalaki déjà ou pas yo fozala 25 ans yo fozala 25 ans to 27 ans la question ya bana 27 ans bana ba 25 ans la question parce que nayebi pourquoi na répondre pourquoi na poser aux questions wana okutaki bazalaki o bazalaki te fali azalaki o azalaki te nakuta bafali bakuta ngai d'accord bakuta ngai ntango mouvement ekendaka Olympia latine ebeta Olympia liboso ntango azalaka na mouvement de ntango mouvement epanzanaki esali academia nde sikoyo ngai loko natikalaki na kini nazonga na nga matadi nde sikoyo bafali bayosala bateste na basoleil na badébat au nil bamasa tu bayakosala nsima bateste nde mona bayola mwana yo basali teste te yola bazoki aujourd'hui bamasa tu bayaki nsima na ngai wana yango tu ngai azalaki deja zantama d'accord donc ngai azalaki bon sikoyo loni parce que ozalaki na place oyo na quartier latin loni esalaki yo olongwa na quartier latin parce que ozali mpe na place na yo tona omona ovie na bino bandeko eme bino place no ozalaki nango pourquoi loni epusaki yo vraiment olongwa na quartier latin bon ben omoni nalobaka ngo à chaque fois Maria Quadra qui souka petite sœur propre Myriam la tour Eiffel Somo petite sœur propre ida miezi j'étais ling semble matama j'étais kuzolele ponazela po bato babanga très important yo bati balela yo na omwaka basika mba okumisa wana Melina la déesse petit nanga félicitation otobala oyo nde ezalaka ani bayo Tania Bayo ma chérie c'est bon Tatiana Lokolo mama cc ayo yango wana voilà donc ekolongwa vraiment na quartier latin wana eza pale na biso totika bilembo na kati totika banzembo tosala makambo ebele tolongwa te me ezalaki na moma moko ezalaki susu kopermettre te nazala kuna kwa e prévani na artiste oyo parmi bamusicien oyo pardon naza parmi bamusicien oyo basolo na vie nanga mopao ayebisi vie ke non vie nga petit no Gibson Bitu Kondolo nazoki kosala vie na ngai carrière na ngai solo il m'a demandé mais Gibson qu'est-ce qui va pas moni mutuka na mokilo mimoni déjà que qu'est-ce qui arrive quelque chose qui arrive namona ka bon donc après nakosala album na ngai na vie na ngai bon d'accord Gibson comme eza te petit na ngai bonne chance eloko wana nde etikala na ngai vraiment esalanga plaisir asouhaitanga bonne chance lelo oyo naza bamboka oyo na Zambie nakobeta 6 concerts na Zambie avant nakende Tanzanie malamu peut-être grâce parce que après mekaki kipiti oyo aza na talent Gibson et puis voilà. Gibson so na landi obi olobi boye ke yo na vie na oboka bwanaki bien mais les jours d'aujourd'hui so toyoka vie na bino azoloba aloba asuba bien na bino te akumisaka na ye bana bamisusu bana bauta ya bandako mosusu mais neti yo akumisako lisusu te donc ako yo nde moto oza invité na ngai na yambi yo neti yo
na ba ndeko na bino mususu toka suba kombo na ete na muno yo boka bona ndenga bien suba kamo na ndenga bien na mutu pourquoi alors ba suba kombo na bino te na ndenga bien bon on ezali choix na ye bato nyonso bayebi ke bana oyo azokumisa bana ngani bato nyonso bayebi ke Gibson oyo ya Kofi donc ata akumisi bango esalango eloko te bayebi ke bana ngani nga oyo nafandi awa mwana Kofi ata na mati na kiti ata mati ya kiti Gibson na Kofi oyo ayemba banzembo muliyamba papa la maboko mpe na motema bina ba vrai chéri bini ça ba vrai chéri et ba vrai chéri ba obina muliyamba papa la maboko mpe na motema bolingo na bina tikala eternelema ata makasi kokwea fololo kokota ngai kala bafuwi nzambe atambilino edi miriel ani anaisi Somo. Bayebi ke oyo Gibson ya Kofi oyo Gibson ya Kofi si donc c'est mon vieux c'est notre papa voilà quoi so boni ba chanson bokomi Gibson na yembela bino Gibson nayoka ki nalandaki video mo boye Kofi asalaki alobi boyeke apekisi bana na ye nyonso oyo bancien bana na ye nyonso bazala na yero bayemba asu banzembo ne pamba te sikoyo sikoyo ozalaki na quartier latin est ce que yo mpo komaka bachant oyo bando otiaka bavocal sere nanga Blandine Sengwa ma sere je te love je te kuzolele Mira Pinga Lubamba sere nanga na sepela te Brigitte Kali 5 étoiles mosusu ye wana donc naza na 3 nzembo nzembo na ngai liboso nazali banzembo tu bamisien batia na quartier latin eza bameilleure chanson mais musicien moko ka quartier latin oyo asala nzembo ebima meilleure chanson de l'année na Congo Egypte bandeli banzembo nyonso bamasa batia oyo nga na yemba na oyo nayoka ya bayaya na baleki eza bameilleure chanson ya latino c'est du bon mais musicien oyo ya quartier latin Gibson Biblia et puis nzembo nanga mon prêtre lendila et puis ma meilleure chanson na hit parade ya Njaro na Afrique na rappeler bino et puis ba vocal nanga Gibson oyo asala ba monument etikala bilembo ba vocal nanga tisiko lelo oyo tosala nzembo bongo aza te après ngai apart vient biso baredi libala apart baredi apart mama tchala mwana comprendre nzembo libala mariage nga sina bali botika kofinela na misomona comprendre désolé donc je suis parmi les meilleurs au basa banzembo baoyembela bino biblia bobanga te biblia oyemba après aoloba oyembela bino biblia salo di solo donc oyebaka ke naza musicien oyo atombola mpe lokumu nazwa coupe eza na ndako nanga na kini to nazwa coupe ke prévé ezali médaille eza meilleure chanson de l'année biblia to ntango bokofotaka ozalaka mayele qui est le meilleur chanteur qui est le meilleur compositeur qui est le meilleur chanteur qui est le meilleur compositeur qui est le meilleur artiste ntango bokofotaka bandeli kolobela bino bandeko na ngai bino bozala ngai oyo asala nzembo na quartier latin apart vina biso mopao aza batrophée ebele mais oyo asala nzembo ya quartier latin misi ya quartier latin oyo asala nzembo ebima meilleure chanson ezaka nga moko Gibson d'accord donc soki bakotanga bameilleur chanteur oyo azwa coupe net et clair soki botripote nzambe azwa lokumu masa na ngai Gianni Moïse Gianni de Londres salino ya mwana donc voilà quoi banzembo na tia 3 nzembo na ngai yango wana atangeli bino bavocal kutu wenzewa donc bavocal kutu eza nango ebele est ce que yo ozotrouve yango
eza normal à interdire que banzembo boyemba na ye oyo botia bavoka boa na droit koyemba ngo tozotrouva ngo eza normal eya droit na ye oyo eza normal te ngai soki na koyemba nzembo ya vie na baconcert na kosala to concert na kosalaka un jour eza mpona kovalorize ye take mon vie eza mpona kohonore ye take mon vie na sansu wana e non mpona exploite banzembo na ye ke nakomaka sutu banzembo te ka ye te nasalaka album na ngai diagnostic oyo ezotambwisa ngai nautaki tourne na ngola naza siko tourne na Zambie nautaki Matadi nautaki Pointe Noire nautaki Brazza eza mpona banzembo wana donc nakosala yango mpona kohonore ye na ngai omoni mais quelque part eza kaka nde il faut reconnaître prese patron na biso l'équipe na biso toteba banzembo ta mosusu yango azoluka mais na mabe namoni yango eza yango mabe te po ezaka peti ne po bana bayeba banzembo so toyebi donc après yo fatika bino boyemba yango ezali mpona kohonore ye mpona valeur na ye moko mpe aussi eza te ke egayele bino quelque chose parce que na video na alobi boye ke estce bayeba okoma banzembo na bango te pourkua bayembaka kaka oyo ngai na nda kopesa bango na quartier latin ezalaki lokola ondire alinga akitisa bino ondire boyeba okoma te donc yango boyembaka kaka banzembo na ye yango nde alingaki ke esaka mwa stop comme ça là et tout donc soki nalandi ndenge outi oloba ke donc fatika boyembaka eza mpe mpona bien na ye moko aussi nzela pardon fo atika bayembaka do yoyembaka te soki na koyemba bosiko se public asengi yo se public asengi yo bisika otiaka par exemple vocal public asengi yo koyemba ngo quand même oyemba noyemba naza mbalula basala ngai naza mbalula noyemba noyemba oblige noyemba pasi komo ouais en plus bien bobunda pembeni na vie apone yoko vie mpe atombwama bobunda quand même écoute nebiso eloko moko tokutaki bandisi ya kala nakuta bavie nanga basami ya sam chitu sali yaya aobloke mpe mais émission eza matata lelo c'est chaud boposer baquestion abloke j'espère azozonga mais émission lelo eza caliente bo comprendre ye parce qu'il y a quand même musika j'espère azongaka mingi te musika aza na Zambie aki osala tourné na Zambie comme ça là et tout maozonga lelo vraiment ba vrai chéri ba vrai job ozala wana ça va inda koyembela bino banzembo ebele oyembela bino banzembo ba album na ye banzembo ebele akoma en tout cas Gibson akoma banzembo ya kitoko vraiment bokosepela koyemba bozala na ozonga kala te toyambela bino ye encore tokontie masolo na biso kaka ndenge ezalaka donc étoile de love 5 étoiles na pointe Gibson à côté yo tobina ngai alia nango kobina do le bazoyila oyemba ngai nazobina en plus leo vendredi babi veke ngula lia bana na eka samedi mais biso ya biso ce que c'est ya vendredi ya ovanda kaka ya biso eza vendredi ouais Tania Bayo eza réseau aza musika mama aza na Afrique kuna réseau nde mte esale boye tozela zonga vraiment et ça a beaucoup du bien donc encore ngula lia bana samedi siko biso ako tobimi na biso te Tania Bayo ba ma chérie nyonso boza wana bapa chérie biso ya biso siko ngulu aolia mwa lelo vendredi tokobina na Gibson donc tozela Gibson azonga tokontie masolo na biso tobina la boîte de nuit po kende balobi bebandoki basala donc siko tobina na biso kana ndako
Manuela, bonsoir, bonsoir, merci, bonsoir. Tozela, tozela Gibson, dès qu'on a invité dans le lieu avec Gibson, pour poser la question à Mios Bolingi. En répondre, Bino, un garçon très gentil, très humble, orgueilleux, vraiment, donc, pour star vraiment, au top. Ba question se poser à quoi répondre Bino, ba nzembonyo se bolinga yembela Bino, a yembela Bino, là, ça a quand même problème technique, parce que ça quand même musika. Ah, quand même musique en Zambie donc na sir comment va problème moi mkezo les canana mais à ozonga kalate voilà a déjà des retours à zongi donc kalate bon mon azoko tali susu bon moi quand déjà monde anda au solo la bien bon moi déjà moi au solo la bien ana pour ça vraiment qui est ce muto au solo bon ana pour ça beau suivre beau écouter donc parce que c'est quelqu'un qui parle très très bien. Donc là, ça a des retours. Kalamingité. Voilà, je suis là. Ok, Gibson Azawana. Gibson, c'est bon. Fais-moi la demande. Comme ça, tu pourrais rentrer. On finit notre conversation. Toi aussi, ça parti à... Il y a quartier latin. Tomandasko, la carrière. C'est bon, tu peux rentrer, Gibson. Donc, voilà, Gibson Azawana. Ah ouais, ah, c'est bon. Voilà. Ah, voilà. Et ça, il se plaisir. Ça, t'es bon, excusez-moi, parce que, comment dire, ma connexion est qui n'a comprendre, donc, j'étais obligé, n'a pas on a, monsieur le politaire, n'a manager, on a arrangé pour nous servir. Pardon encore une fois. Pardon, je vous love. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tout ça au point. Ben, on va nous expliquer, biso, que bino bo bunda bitumba na quartier latin. Donc, ben, boss. Ah, la commis, ah, yo, maman, là, mon zong singa mémoire. Mayele, te, biso na mayele. Yo, quand on a aussi vanté. Ok, d'accord. C'est bon. Voilà. Donc, tokuta ba musicien na ba ko devient na sa mongote modo bayana ngai. Tokuta pena ba musicien kala même na ba wena musique, vive la musique zaiko pantalon tisi. Kolo aw, ambati pena koto. Donc on fait ah oui. So tant de to yaki to ça qui idéologie na biso. Bazaka na bango basuki. Mais tant que kanga ki suki to ko ti ba mbati. Orchestre nyonso à Congo et Kangaki Suki et Kwesaki Mbati. C'est clair et net. Ah d'accord. Ah d'accord. On a beau. Donc bien on lance qui modouana. Ezalaki nango. Mais na musique ité. Ezalaki nango tamsu moko hein mibal. Mais comme lelo tina ba Zambi musicien congolais nyonso moni na poto comme la quoi musicien. Ezalaki génération na biso. Bakoli bisanga kozongo mabete. Et là, j'ai l'impression que la fashion est ma bé. Père, pendant quand il souki n'a parlé. Tata quand il souki a été bal. Mais ouais. Donc ça dit, toi qui n'a moi style n'a biso moko boye. Quand on l'ongoli ba souki, to lingi ba lox. Comprends? A tout ça ba lox. Et ça là mais peu comme un modèle exemplaire, c'est nous. Système à Babès, tous les musiciens faut car, même on a pas côté, mais musiciens orchestre, faut en accord, parle bien, et le bas vient dans mon côté, que ton âme repose un peu. Il doit ngolo, camion ngolo, mais n'a mon fleuri, il doit mon fleuri, camion ngolo, isso, tout ça là. Comprends? On a fallu dans ma campagne, j'ai fait mon fleuri. Donc, c'est ça qui m'époque, mais donc, on a quand même bagarré. C'est pour ça que on a mais bon, comme c'était que, on va vieux, comme ça, on le rôle à Wenzel Abino. Donc, pour ça, on a le côté, et on va dire, bon, il y a pas de celui qui a appelé un mot. Dans ça, soit mais, zonga, dans des 4 mini, tes amas béti. Toi, petit. Babagara, Babagara, Beta Baolin, qui va Suzuki.
Comprendre? Si, si. Pas ça. Tout le monde. Ouais, Donc, ouais. tout le monde a bossé. Et pourquoi pas biso, vendre bayaki, masalanga di cap la merveille, fallait tout pas elle marabiocho, a tout besoin trois trophées, c'est ma génération biso donc masalanga. Donc bossa tout na bantana quand même sommet de sommet, invité la ngasa déjà awa, Zambie. Ouais. Non, ça c'est pour Azoya, invité la ngasa. Ouais. Donc, tout à l'heure, à part parce que m'a dit que Rosette Kamono, Fifi, Miss Yolo, AC Milan, Nono Diamant, j'ai fait Mireille, Cernanaïk, Zinabila ou Moni. Donc, la marcation, donc tout ça la mingi. Ouais, bon, ça, maintenant, on sait dans la vieille, allez, mais c'est ça, le logo. Il y a un bon, on est bien, ça, non? Si, si. En tout cas, avant tout, on a na quartier latin pour to kota vraiment siko na vie na yo moko. Question fan moi tuni abibo ke yo na fali bozaki ko ba mapasa. Est-ce que ezala ka tilelo? Donc tu bien dans la siko. Nous mon lelo o verbe. Donc to ba na mboka na biso kadidi yambo. Donc problème de la vie. Alors bibo eke est-ce que ndenge fali nenga décoller na carrière na ye, est-ce que ça là au kamwa zuate et dérangeaka au moins mukiete ke fali nde bozalaki na ye nde bobandelaka nde bozali ko mapasa lelo fali siko amata tellement na puissance, est-ce que na quelque part et dérangeaka yo ou pas? Écoute, vous êtes un peu jaloux, ce n'est pas direct. Est-ce que vous êtes un peu jaloux na carrière à Fali ou pas? Écoute, ce qui n'a aucun côté à moi, mon thème est quand ça rembala misato. Ce qui va rater 2 fois, mon thème est quand ça 3 fois. Ce qui n'a qu'un nenga mon thème na kibo moto à kanisa mabe. C'est que nous t'attendons kanisa mabe. Ah! Fali penza to na metu moko na voyage. Nzambi. Fali penza matika boye. Olingi ni tu achemine nzambi. Te même na kosala na retrouver. Ata iyo okanisa bongo. Ata muto poser question, so zaki yé place nanga a okanisa bongo. Ah ben voilà, Tania ba yo qui réponse. Akanisa ki. Zela. Akanisi mwa mabe. Ozongi na katikati. Fike mwana mayo kenza. Asali ni nasidi qu'est-ce qui par ça? Voilà kibo moto et comme kolonga kati na moto. Comme siko Yuda. Comprendre? Oui. Fali yo manazela au monde. Comprendre? Ouais, siko mutakomi Yuda. Comprendre? Voilà, autour de question là. Mutakomi Yuda. Ouais, siko. Ouais. Toko zongi spirituellement. Troisième ngambo ya loboko ya papa yaka nango malembe. Liboko mopo. Oh yaka nango malembe. Comprendre? Et lobi. Ouais. Lobi était leki na kutu timba Francis Kamalila azana Canada. Abala liboso koleka lipasa na ye nzuzi Malila azana. Tete Malila, Shinati Malila mbote na bino bapeti na ngai. Jansi Malila. Papi Boutou Kondolo Lukundo na kati Belgique. Semblant matama pompe masalanga. Bref, au moins donc na koki kozalaka mukolo moko te. En tout cas ma nzambe vraiment nzamba linganga. Ba linga fenda ko na ka paradis. Pour na tika ko kansela mutu mabe na orchestre te. Na tika ko singa mutu te. Na tika ko yita mutu te. Menga ba yinanga. Ba kansela nga mabe. Ba pesa nga ikombo butu fe. Donc nganga. Nganga mataki. Oh, butu fe. Basalanga ba réunion makambo oyo ebimake o alangaka fali atrichaka fali euti na orchestre bamasa jalousie na orchestre comprendre osalake tokabona na mwana mai tokoma mbetu moko te fali akoma na taison soliste na ye ah ouais
Ah, petit nanga Francis ma vimpi. Ah, petit boyezalaka, bijou tendance. Petit Francis ma vimpi, merci à toi. Comment ma camo pour portable ça là. Boyezalaka. Soda solo. C'est pas ma soda mon boy. Ou a fait une aïe ma pam pam. Bref. Reprendre. Donc non comme la idée là où nous n'avons jamais de la vie on dit qu'on a raté. Donc azui naie, eza chance naie, eza jour naie, nzamba pamboli. Voilà. Oh yazo c'est bon. Oh ngape na zo c'est bon. Oh pas za makamna c'est bon. Comme dans la Bible na ko lingité. Na yo kai na sango ya mabe. Pour na suna nguya te ya kobongo la malamu et comme mabe. Mais tango azande kaka toujours bien. J'applaudis. Tu as mon écart ça toi. Oh, depuis samedi, le dimanche, tu comme lundi, tu vas le battre. Pardon, tu vas le ramasser la main. Tu as comme le loba qui fallait. Bravo, toi tu fais. Tu as comme le baba comme comme. Kakaba, tu vois le baba comme on a, par le baba, on va continuer son timana na mainanga. Parce que quand ça que tu cavona, mais tu as un bien. Bref, on n'est pas là pour. Tu peux te ramasser là, mais là que c'est comme batou. Batou n'a pas de question trop. Batou n'a pas sauté. Il y avait trop de songi, groupe, tout ça. Mais, na marca, on a dit que mais kaka moko chanteur moko ya quartier la terre oya sala nzembo et bima meilleure chanson na Congo. Mais banzembo tout azati kitoko. Ba kuare na kusa. Nzembo ya Masangai, Uropela, ya ba Montana, ya ba Fali, ya ba Suzuki, ya Vienanga Modogo, ya Sam, ya ba Pati Bass, Binda Bass, elle est kitoko. Mais oye bima meilleure na hit parade na Congo, que meilleure chanson Zoa. Je écoute na Canada l'état, nous avons un papier pour so Fali, après singa na Kobi. Alors, là on va voter. Mais bete na biso ngo ye marona no mwa mukie pozongisa biso na mikosaki lelo yakisika soki na biso bato kanisaki na kovanda na presentaki na famille na batingana na mokiba nakokana salaki mbeba mone Isa Japan Isa Japan Sovena Lala ebe valorizana Bala bali kukuline Tokokisinga na bambanda oyo kutu tukokana Na miso bato nakobaka Soni itekali ya mona Isa Japan Sovena Zambe osali naissance osali la vie osali nyo nanya ekota separato Isae Zambe osali naissance osali la vie osali nyo nanya ekota separato Isae. Bravo, 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 bravo. Dega na ebisaki bino ke voix eza na bakolo nango donc parmi les stars congolais Gibson aza dedans parce que aza au top basi balela donc na ndenga dega aza au top donc na CP ben na réponse no petit Gibson donc merci ben na petit sœur nanga aza wana Bibi Shimanzola petit nanga oui sali ya trop petit nanga Mami Mboko sali ya trop Tatiana Lokolo sali à trop Manuela Kitoko sali à trop donc namoni bozawana Ani Bayo sali à trop Tanya Bayo nga Tanya Bayo tozobina Tanya Bayo Ani le puissant et basi belé hein putain basi belé Gibson osala basi nini basi ba obeta record boy nini hein basi ebele boye mibali bazate mibali bokolanda nga te bino basi boyeli ka Gibson ebeti fo basi baza ebele te omoni batemona bato babotaka biso na mokili eza bino basi soki lelo oyo nabima na miziki nabima na ndako ya bana basi quartier latin e bango bakonfirmaki ngai vocal moko ememanga na Gabon
kaka mpona vocal ya papa nake na Gabon nakembela mutu vocal ya mpona anniversaire apesi nga mbongo ebele Edino comment vocal yango loba likema tengo merci masala ngai mbuli yamba papa la maboko mpe na motema bolingo na bino etikala eteneleba ata makasi kokweya fololo ekabotai tala bafui nzambe apesi bino edi miriel andi anaisi mbuli ma chérie Bobina. Voilà. Donc, tant que vous prenez tant que vous la vote, pour pas vote ezali. Mais l'année biblia et puis la meilleur chanteur, meilleur artiste. Voyez là vous prenez. Prenez vous sopana, vous sopapoul. Non ta rabino. Si, somo trop. Gibson Edino alingi Edino pas sengi kama vocal nemo ya libala ezoya te Edino bolela libala wane ezoya ba vocal ebele a robeta bobanga ya bino te ezoya. Gibson eza la polémique moto yoki ya pas longtemps soit disons mutu moko boye Kofi alinga sa soka alinga créer concert moi alinga beta na ba fali na ba musicien musu mais ataki bino na katite siko mutu wana comme ça akoyebisa Kofi pourquoi bino pe boza na kati ya concert wana te ya organisation ya concert ba nga ba préparer Kofi a répondre à bibo eke donc genre batika est tranquille à répondre bino ça na 2020 mais est-ce que ezali bino wat bo contacter ki mutu wana o mutu wana yemo comme da kende ko mona Kofi pour alobango ou ezali en simple polémique? Non, excusez-moi ma sœur, j'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y a moyen, tu peux répéter s'il vous plaît? Polémique qui moko ucho bima, soit disons que bino ba ancien musicien, bon mona ki mutu moko boye ake boye bisia ko ebisa Kofi ke boza na posa bosala un truc na ye. I Kofi ye alobi boye ke ako répondre à bino na 2020. Est-ce que ezali simple polémique ou ezali vraiment que bino mona ki quelqu'un pour akende ko sengela bino permission na Kofi pour ça quelque chose na ye? Ani les puissances na ngai. Bon ben il peut se prendre nga makambo ya na ngai. Na yebi na buta muti. Donc ezolo ba beaucoup hein. Non, je sais pas. Na yebi en kututé na yebi en te. Moni soki ngai na kolinga na yemba na via na nga mopao. Na koluka yenga moko. Mutu ko kende sima profiter. Aga lobela ngai. Mais non, c'est pas là. C'est pas dit que ceux qui m'ont alobaraté, azalash, non. C'est pas dit que ceux qui m'ont azamouké, azamakasité, non. C'est pas dit que ceux qui m'ont je sais pas comment bandé donc, naïdi ma cambote. Franchement, je sais pas. T'étais senga. Salut, sœur Nanani. John Métis Noir, salut à toi. En tout cas, ma cambo naïdi dans ma moté. Mais, bah, comment les lots, au moins, a fondé les cambonais, mon coboué. Pourquoi salir ba musicien moko bout parce qu'on dit avant li kam ba salir comme ba Gibson mais la réponse au Kofi a pesa qui ka répondre bien en 2020 na moni quand même ba ancien ba confrère na yo ba répondre Kofi ba zali pe na kanda ba siliki na ndenge Kofi ndenga lobaki ke a répondre bien en 2020 donc ça veut dire qu'il y a simple polémique ça veut dire qu'il y a quelque chose mon peut être réel. Oh nana répondre. Mais oui, parce que c'est un ancien moussou comme ça, tu as cité ba comboté, que ba siliki ba bibe que Kofi a quoi koloba bongo ta quoi répondre bongo te tant que bino o bunda ponae a quoi ko pesa une telle réponse c'était que oh na répondre à ba pétion en 2020. Fona yo kaso ki vieille mo ka lobi ngo ponga na benga ka donc tu ko benga e kala mingi te ka mo ke le ka donc yo na Kofi ko na bino na bon terme na minitio. Ouais, nazalanga bien, nasalanga bien. Ngai Mimi Chico. Ah, c'est un Mimi Chico, ça fait longtemps. Kamisa, salut maman. Ngai, ba musicien nyonso presque ya Congo, même ya orchestre na ngai, même ya ba orchestre mususu ba patron na ba musicien na bango ayebi
savoir vivre na ngai na savoir faire na ngai. Ah, edi na komi alobi boye ke mutu auti osilika eza Sam nde mutu auti osika alobi boye ke Kofi fallait à répondre comme ça et tout. Il fallait appeler sa réponse là te ke on na répondre à ma pétition en 2020. Donc ça me muta sali vidéo à silika alobi boye ke via alobi mabe. Donc yo ki ango te. Non, na kolinga na yo kango soki na moni image yango oh Kofi alobaki to mutu alobaki. Moi j'ai parlé avec mon vieux moi-même. Dans sa vidéo non bien rien balamoko. Quoi que n'a il part c'est mon père. Quand ça n'a pas été pour à côté. Tu comprends? Pour ma salam ni na latino. Mais que mutu moka zwa ki biso to ça banzembo. C'est déjà c'est du mensonge. Voilà donc c'est pas la peine. Je pas le temps na za pour ça l'album lo chemezo di makala mingi te ba chéri ba komela nga ba za banzembo. Na moto na za makambo na nga ba ko ya ngai. Na moto na za na kola na ba ko ya ngai. Na moto na za ki mva bala na ko ya ngai. Na moto na za na ba chose na nga ba za ko ya ngai. Zambela na salini. Zambela na salini. Zambela na salini. J'ai le temps de chanter. Je n'ai pas le temps pour aller faire le truc. Sikoto kota sikoyo na vie na yo moko. Obimisaka album mo il y a 15 titres. Obimisaka album mo il y a 15 titres diagnostic. Oui. Et yo kanate pourquoi? Importé zaki na banzembo bien kitoko na kati wana pourquoi yo kanate? Akanze momoko oebite s'il vous plaît. Si, eza na nzembo moko eya na nzembo oyo ya nzoto ezalaka na kati ya album wana nzembo wana eza kitoko makasi yango nazokomprend te pourquoi album wana ekartona te pendant ke eza na banzembo ebele ya kitoko na kati neti nzembo wana ya nzoto eza kitoko makasi vraiment pourquoi ekartona te leo ni esalaki ke ekartone te album wana. Bon ben déjà osalinga plaisir otangi quand même titre nzembo moko nzoto. Nzoto nanga nzoto yo Chéri zwangola tisango ndenge yo lingi Kobanga elengi meko kobanga na mosunite Noki molinga kotelenga neko komana boliwe Nzoto nanga nzoto yo Nzoto nanga Nzoto chéri nzoto Babengi yo soprano. Comment dit? Nzembo ya kitoko. Somo. Ah oui bien moi. Nzembo ya kitoko makasi eza kitoko makasi nga na comprendre te pourquoi cartonna te. Album ngo tekamaki wapi déjà? Ah yo faza yo 11 ans na 17 ans. On a 11 ans yo, faza 11 ans. Voilà. 2010. Si quand nous avons dans 2018, 2010. Nous avons 13 ans, nous avons mineur. C'est normal. Mais nga yo kango e cartonna te. Album est na 15 titres. Ba ta la ngata musu baza déjà question nga. Comment dit la producteur déjà un. D'accord. Deux de Kosum Koko Salima Salama Bella. Le deux est qui coproduction. C'est-à-dire un individu avec Gibson de produire un album diagnostic. Dans l'album est Sili, je suis parmi les musiciens au bateau qui cédent na souka va céder kende na 25 €, 15 €. Mbongo na souka Diego Music atika nango. Parmi les quelques ah, et comment tu n'as Diego Music? Na Diego mais pourquoi la finale? Ah, bon, tu as fait la finale, d'accord. Ok. Bien sûr, je te dis la vérité. Ceux qui l'ont conseillé, après l'émission, on a ballonné que je suis conseillé à la finale. Si la finale, c'était quand même, Diego va quand même 15 $, à 20 $. Mais c'est si mal son ballon, en Afrique, en Afrique de l'Est. Mais, et le reste qui n'a pas si, tant que comme je l'ai on te pose un sous-tour. Donc, comme il a l'air à promotion, na dépassé qui trop pour la clip. Donc, ça dit clip, tu as fait de 10, ou ça, tu as fait de
Mais ça qui derrière comme on salaire. J'étais calé pour la promotion financièrement vraiment dans un bon côté. Donc tout le monde qui bon on qui pour avoir mon gloire à Dieu parce que sans producteur, sans sponsor, sans donateur, Yomoko Bunda album est avec 14 titres, 15 titres dans les puta, il y a beaucoup de c'est pas facile. Ouais. Mais c'est pas facile. comme tu as un album dans le demi. Ni ga dimana février awo. Nzamba batela biso inshallah. C'est-à-dire qu'on va battre la biso to koma. Na koma na ba diété. Na ko sala remix nzembo moko toto. Na ko koma na ba septembre octobre peut-être. Remix nzembo mo suka kongo mais na ba quand ba style na ba ndenga mususu mo 5 minutes. Peut-être qu'on est au niveau international. Mais ne vous inquiétez pas, l'enchaînement zoya. Ngamoto azana makambo na ngabazo ya ngai. Ngamoto azana biloko na ngabazo ya ngai. Ngamoto azana bakuchira ngabazo ya ngai. Ngamoto azana kimvombo na ngabazo ya ngai. Nzambe na ngana salini ye. Comment? Mambo kena kwiza. Et ça on a cette titre pas. Keri. Bozela. Bozala calme. À décevoir binoté. Dans une disposition, il y a bien on a cela qui liboso. Nous avons conscient à Yébi. Mais je vous assure, vous allez écouter. Avec l'enchaînement, c'est type de pamba. Tant que ça va, on dirait mon aïe. Ciao. Gibson, il y a des fans qui peuvent qui va et là on y a na ba clip na bino bokoti sa ka ba fille ba nationalité musu boko koti ba fille ba congolaise c'est un truc important que na ba fille ba congolaise ba sa ki toko basé belé. Pourquoi vous aurez ma fille à nationalité, vous avez compris que tout valeur en zemboté, à côté na clip, à zombie na n'importe comment, à zombie ma parole, vous avez le batté, et ça n'y a complexe de votre part. Boyo que na basi na bino ya mboka na bino soni ya mwa bozora mi ba nationalité mususu quoi. On vous lobe hein. 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. Ça m'a dit que comme elle est qui? 5 étoiles. Pendant qu'on a vu ça, Bazaïroise, la sœur, on a vu ça, Balimbi Sangai, quand est ba okoma, quand est balingangai. Au moment, on dit ah, nous sommes dans la libala. Il fallait pas même prendre un modèle. On dit nga mutubo, musicien, pardon musicien, oh. Biso le kase ozo ki mundela parce que ozo ki complexé à mindele te parce que na mona ba noir mususu so ba uti Afrique baye azo mona on dirait so aza pembe na mundele on dirait pese ka moi valeur mo to nga mona ki on dirait ka moi complexe mo de ta part hein donc mundele on a pu sa baby si clip aza figé azo comprendre ma moyo lo ba nze moya ki toko vraiment ah nazata na voix mona yembango c'est nangai pendant que congolaise ba sœur na biso to lukaka bango mais pour andime na yo na kotangela yo mona grand frère nanga Dédé Mabiala tété parce que ba clip moka tiko tété mantekila tété bonjour Dédé Mabiala viens nanga bonjour ma sœur Kiama bonjour et bonsoir pardon pour libisa mai na to ba na petit nanga yi na sa clip nanga suka ba potentiel na yo suko sema masse na yo zalo komoka bien habina nga vie pour mes athées on dirait ba lingelinga bulu 3e jour oh balobi moi te na parole là bon kasinabi et bon yo moko kasi ça na yo non mais oza ba kadiboso ota ba Kardashian mutakala oui na te boso ko tala ko kum sa ba Kardashian yo moko à partir de makambona ko appeler Kardashian ta lelo oyo so tali na communauté na biso basi o ba sibi makambo na Paris na ba Belgique na ba Londres basi ka o ba misi ba bwakaka batu o ba komi ma batu ba debite mikonzi batu o ka basala ba kombo musique eza art eza musala et ko sala pe yo et binisio na couloir moko boy on comprend et le but de ça le featuring na mutu tu peux dire à ton parent maman papa voilà il y a un artiste qui m'a proposé il m'a dit est-ce qu'il y a moyen de faire un clip parce que il a apprécié la potentiel tu vois il m'a dit qu'on ferait un clip ah bon il s'appelle Gibson alors t'as Gibson ah lui il chante pas mal hein, il chante pas pour lui hein. Il est bien bon ben vas-y partout na ngote kuseka kati moi kuta yebisi ngai na kolinga musicien te so tali na motion tali na nzambe
Comprendre? Ça se dit pas ça. Mais, Oui. soki omoni misie moko kaka te azema kaka ayema makambo soni nakoloba yango te makambo soni akangisi na bwate n'importe quoi oza na batalentier na mboka na biso omoni toza makambo tu donc bopesa biso mpe chance na kitoko na bino tosalela yango baclip ngai namonaki yo demande na yo na Facebook ça fait longtemps. Tant que nous avons fait un clip, mais ça qui est, tout ça clair net, mais ça qui est, évidemment, nous demande pour ne pas être journaliste. Non, quand tu as sur le profil, tu as beaucoup de vingabiments, on a suivi. Ah, donc, yo, on sait qu'il y a une demande pour un clip alors. Mais oui, ah, tu as dit vérité. Oui, pour un clip, pour un. Voilà. Et puis, tu as mon acquis qui on a suivi, j'ai dit, mais attends. La fille a question, non pas même Kaza qui toque pour ma clip, mais il a connu d'autres choses à sa émission. C'est pourquoi j'étais dans le après dans mon imam, pour ça que les équipes bien, et ça que tu as un clip, moko faut que tu aies un cause qui wana. Comprendre? Au passé la chambre. Parce que par moment on ta oyo. Ouais, habite ma campagne, il y a une semaine, habite. Non, na qui toque tout ça, on a pas la qui toque. Bon. Basi l'équipe congolaise na kitoko na mukili basati surtout en Afrique. Basi na congolaise. On l'équipe en Afrique tout na kitoko. Comprendre? On a pas star. Donc voilà. Donc la charité bien ordonnée commence par Bisomoko. Donc jamais ko bagyo maman muninga à l'équipe maman la bisoté. Maman la bisoté l'équipe maman muninga. Donc nous l'équipe basi nous sous na kitoko. Parce que c'est une chance que ça va clip na bino. Et voilà, c'est la réponse. Donc, tu as un binoté, et as des bisons de moutou, tu as des capricieuses. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça le problème. Si tu as la question, tu as tout que na libala wana au côté mundele. Est-ce que mundele ngo a moi si na yo ou koma yo wana a moi si na yo? Ma question mususu ya tozanga obligé to sepesa ba fan na biso. Ndeko simukoko moni makambo. Petit nga Francis Mavipi. Gouverneur en Mboka. Ida miezi. Tina ngai. Même pas na mona fille na kaka. Je toujours to kutala kana babo. To sololi proposer ye andimi. Ta wandimaki tukutani na Paris, tout ça clip on a porte na Nei. Et pas ils m'ont pas aux enfants dans Nei. L'église à Nei, mairie de Saint-Ouen, l'église na Nei. Voilà loin, ngam na loi qui am. Mbongo nanga. Ah d'accord. Mais oui, mbongo nanga loi qui voit loin. Tant que mon fait comme ah, le voit Gibson. Ça qui devient un plaisir. Après, on fait un foutaki. Oui. Il a payé. À l'époque, si je ne me trompe pas, la fille, elle avait eu 300 euros. Si je ne me trompe pas. Il y avait 100 euros, 100 euros, 100 euros. Il a appelé, il lui a demandé, c'est bon, il t'a payé? Il m'a dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il m'a payé, c'est bon. Ah, il est gentil. Je me souviens. Ouais. Oui. Anawana, fille wana azwalu mamoko, alingi première noire, alingi deuxième noire centrafricaine, zeni. Alingi troisième noire camerounais, enfin, na quatre ban. Oh! Mongo, quand on a clip wana, azwa camerounais, comme on a mongo, on a Cameroun. La fille a question. C'est un jour Cameroun, vous voyez. Mais oui, fille wana azwa mobali ya mongo, quand on a clip. Pourquoi pas ça n'a pas été mais bien congolaise, Royoka. Ah, bah, non. Je suis bien sûr dans le monde à Liba les Akito, on m'a cassé votre bassin en opé mingi vraiment. Maman a comme qui bolingo dans le VT. Et beteli kake na commune na mabele vous les bêtiez mais melinga yango na géré na komana motema e ayo mo 640 nzembo eza trop kitoko.
Rosar Ngwidi. Na musika mbote na ngwana Rosar, félicitations. Auti kobala. Tika noko nyoko olonga. Pona sina linga yo. Na libala tika noko tungisanga. Pona sina loba yo. Na libala na libala liefe nongala. Molingo lokola maya komele sopani mwa kolokote ikelebe na sina lingi. Moi je t'aime, baby. Papa nakomaki bolingo beteli kake. Nakomi na mabele mfutu beteli na yango. Na jire nakoma na motema ye. Potikala éternel ya douce liebeno ngala. Sherife mokole ya libala ye. Mamba floji mokola toko bala na chale. Toko prime bablande de vitesse ko invite kaya. Famille bakoya bako mena bakube tama bakwe. Mama ke voita tika munya mokola e. Papa benara de ngotene ya libala. Invité donner ma biso. Mon papa kozanga te. Papa malidi na roki. Kemwa libala paradis. Kemwa libala paradis. Mama noudou mama. Ça je m'étais mon na kobala. N'est-ce pas? Bobo Nembemba, chérie, comment elle a la coca, tu vois? Somo trop. Il y avait de la coquille, m'a gâté la coca pour faire. Tika koya kabalo bien, balo bien. Mama, 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 Malibala, Libala, C'est Malibala paradis. Bolingo, eza lokola mai ya komela esopani balokotaka mote. Chéri nakomaki bolingo likolo ya nzete betelaki kake. Nabi te nakoma ngo na mabele. Eto nakomi na mabele le beti ememi yango. Yango na mona kaka non na jire nakoma ngo na motema politique à l'éternel. Comprendre? Vraiment, ce qu'on lobby que olingi ngai na motema. Ou lobby oko cracher ngai. Oko maché méchanté. O griffé et longi oyo ezalaki miroir na yo. Parce que oh là là. Yo na tie beauté na nga. Osa poètre. Oh là là. Yo kanga na tie beauté yo ozo mona ngai. Mais nga ozo mona ote. Donc miroir na ngai ezali. Yo tozo mona nga ozo mona ote. Yo pozo di mona te mais ozo mona nga. Donc ozo mona lokola bitala. Sikoyo miroir na yo olingi o krifango. Comprendre? Yango alobi na suka. Simba na loboko. Simba na loboko. Na la main dans la main. Po chemin ya libala. Etonda makambo ebele. Somo na ba songi na. Oyebi Bolela te ba franchement bolela te. Comprendre? Oyebi na mona ki mobali no doit sona moi sima ko bena mais ko sala ngo mabete to chemin ya libala. Alors, na suka na koyoka ni à gauche ni à droite. Yokela kanga. Attends ko kosa yo. Attends ba to vérité. Yokela kanga. Okende musika yoka ba ko. Comprendre? Donc, faut ka banzembo. Yango moni nzembo oyo etikala moni na mabala ebeta na mabala nyonso. To nzembo oyo ebetisi ngai na mabala eza nzembo oyo. Voilà la chanson balobien na balobien. Donc bokeba na balobien na balobien. Bayaka toujours na menace à libala. Donc à gauche à lobby, à droite à lobby, bino bakabwani mais lui il est là, il a dit que voilà bakabwani. C'est ça. Quand tu te embaki kembo ya libala paradis, bisengo libala ya paradis. Il y a que maman a resenga super kimbundi ya bakwela. Papa pe na redengote na ye ya libala. Mais après lobby, et comme que ono oyebi que Didier Axel a ebisaki JC que JC oyebi fi acha mo photo kuta ebisi Agiva ko yebisa long chemin. C'est pas ça. Olingana
faut que tu na bolinga solo to na bolinga mbongo te olingi mobali no ya solo olingi jono ya solo et puis voilà. Edino Image a commis etikali moko Bonanzenza. Modele na ya libala ya mabezambe ngana mesana na boye esika bakolinga bafasana na zonye pa baboti bangai Anto Picasso papi tsa trio bengila Etienne Lubanzani kosi kosi matu kasi basalo vokola bona bino kosi matu nzembo nga na yemba ya kusa si basalo vokola bona vina elle mourut ka donc tap na mulai Gibson a comprendre les love ma pourquoi basi ba lela on a validé hein. Hey, te wana voix. Ouais, voix. Non, on comprend pourquoi les love basi ba Hollanda biso plus que Mibali donc là vraiment on a comprendre pourquoi. Gibson les un fan mo atuni. Est-ce que et toi tout là non Gibson est-ce que bala parce que tout le monde a été jusqu'à ça mariage, tout le monde a été jusqu'à présenter à moi si les banana et donc tout le monde est-ce que bala non le bien 5 étoiles Kanga non le cas Passer on a ça beaucoup basi basengi papa na sani basi ba fan batuni babibe tuni la biso e abala ou abala te parce que tout le monde a été bisika o to kate Gibson na sala li mariage onde ni bani donc et à question c'est ça simple à répondre na bala kala donc atila kaye motema donc te makambo bebi abala na bala kala kasi na bala femme na ngazali femme na ngazana après tes mères na bala kala ninga nete ko lakisa mosi na ngana biso batu na bimisa na TV na linga ka tola ko tout rien miette j'aime pas mère à palais azaka na palais comprendre aza misete aza comment dirais-je aza Kim Kardashian comprendre aza femme nanga na inzo non na inzo voilà moi sinon soko lingi mbatu ba respecter ye yo moko na mano respecter moi puis banana yo comprendre c'est pas que moi si yo publier na mi tout moi si nga bena za bena za moi c'était c'est plutôt ça na beaucoup na mutu te tout est moteur balinge baye bana bango karate balinge baye bana bango ka mais yanga o nyosa ataka mo motema mo muke baby nango petite sœur nanga na kata fait joli wembo c'est la pardon pena joli wembo c'est la propre petite à disque donc na bani ko yemba kaka comment dire nga moto nazana makambo na nga bazoboya ngai nga moto nazana biloko na nga bazoboya ngai nga moto nazana kimbo na nga bazoboya ngai nga moto nazana bashoze na nga bazoboya ngai joli wembo na asali nini joli wembo na asali nini petit na joli wembo za wana wana long chemin de limite tchétché de balle petit frère propre petit na surtout moi na biso comment chanter comme wemba danger tchétché de balle voilà tout à comme l'ingai Prozac le coq déjà oh il y en a beaucoup, il y en a plein basanga odila mosi les guerriers odila mosi masalangai Rebecca Vasselia vient à Roger Wawa le grand DJ na Katia Paris Babi la quinoise, oh ma belle-sœur propre, je te love. Babi la quinoise, Stone, ma sœur Stone, mère elle singa que on est la boulot qui Stone, Babi la quinoise encore. Oh ma sœur Moshibola. Anika zolele papa tope, kaiza gonge.
Babi Telema, Gibson Babi Telema, Ababa, Ababa, Ababa. Kulule, 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 oh, kulule, maman a combien de talents? Kulule, kulule. Non, ça, il a beauté. Ça, il a vie. Babi, voix, ils allaient Zulia de Lucasio, sur la Dembo, Masalangai. Stone toujours à Zawa. Merci à toi. Il y a une question, moko fan, moko, ba fan, ba komaki. Babi, net yo mutu. En 2016, au Kenya, en Angola, au Kenya, on a concert en Angola. 2016, oui. Ouais, on a concert. Et les gars, on pas yambaka bien. Oh non, trop bien. Super posé. Nakendaki juste, na beta concert moko. Azaki na album na marché te. Depuis la binisa album na Diagnostic na 2010. Et puis na binisa ki intégralité ba clip nyonso fin 2012-2013. Et na fin en 2013, na binisa ki nze momo ko na YouTube na lancé le tag na bon album na ngai Pic Méchant. Après là, pas que le côté. Donc 2014, 15, 16, na Ken Angola. Na beta ki na Casquel. Na beta ki chez Bébé Maki. Oui. Na beta ki na Petrangol. Na beta ki na Papa. Na beta ki na Chamulamba. Na beta ki na Chamulamba. Na beta concert à Souka na Nganda Monique. Maman Monique na Luanda. Donc na beta ki 6 concerts. Ouais. Bato baza na Angola. Baza en direct wana. Si. Par la cabine. Kala mingi te na osala site na ngai avant album na ngai bima. Site na nga moko donc Gigi omonango site Gigi Gibson. Komona ba événement nga nyonso makambo na nyonso on a ça qui bo kamo. Parce que j'étais pas là pour la polémique belé. Komona makambo 6 concerts Angola. Après on a akendeki mataki. Après on a ngomba na Brazzaville na libala moko ya Borgiambo. Borgia balaki nina. Borgiambo. Na zone na betaka partout sikolo. Naza awa na Zambie. Monsieur n'a posé une question en Angola. Ezali parce que ba fan ba limba ye ba bibe okena na ngwana 2016 ba yamba ki obie ma itu. Donc makambo ele kasiko nde ba ngolé ndenge ba refoulé ba congolais et ça li ondeni. Komoni na ba bandeni. Faut être paix au milieu. Hein. Le Congolais, parce que on est faible. Comme le la moquerie, il y a des pays sur les pays voisins. Ngai, natanga na bangolais, maman sanga ba paka, papi paka, la fille belé Alphonsine, tanga na bangolais belé, na matadi wana. Je me commence à engager sanga. Alphonsine a dit que tous on a vu ça ngola. Oh, on a dit pour ani. OK. On a dit comme bien page côté tous on a vu ça ngola. Et là on calmement. Après tant comme ba Nicolo, maman a dit que non parce que il 32 ans awa. Pour parce que na guerre na mboka na bango. Parce que même ko sala na ba société na biso minene na kati ya Congo. Voire même na gouvernorat. Le gouvernement na biso pardon. Parce que le français m'a pas baqué pardon mbadi. Même le gouvernement a biso basalaki. Na tika ko mona te. Mais soki eza po mutu oyo aza en autre te. Aza na mikanda te. Abima bango bakanga bango. Mais ko beta mutu oyo ngala moni na misu. Nazo mona azo lela te.
je plairai. Baza na droit na bango, balingi na bango te na mboka na bango. C'est clair et net. Ce que ça mukanda te, na bengi leki na moko lelo kuna yo, na bengi ngeko na baya. Gelo ya jipe. Nini oza na za ngola. Na ndenge nini? Na kati. Na bengi mona mama leki na kai maki baza. Na bengi pasa bango tout. Hote to za biso betani kana na biso. Après ça de bongo. Donc ce que monique oza mukanda te, oza notre te, oza irrégulier. Oleke bakanga yo. Miso kono lufu. Oui, no malembe. Comprendre? Que on luka kapito ka même te ma passe to la kabiete. Abeta kabino bongo to ko sepela te. Te bande ko na biso pe atakutu bongo. Atakutu bongo. Atakutu bongo. Ngwana. Le fait comme Bazaires. Le fait comme Balanga. Atakutu. Mais ndapo banga. Na mona kike makamba Congo. Kinshasa, les hommes sont spirituels. Ouais. Comme sous bisoté, pas 50 ans plus tard, au bon baka image, Afrique Mobimba. Je parle saint enfant de Dieu. Moi, je m'appelle Vakalamfo. Comment on a dit ça? On a ça dans mon kili. Dans ma belle rapport d'Israël, moi j'ai compris selon les abats à Congo. Ma caméra la monde. Oh, c'est trop. Comprends qu'à Congo mon koana. Yakimbango. Congo mon ka kimpavita. Congo ka moko wana ya ba prêtre tout baleka na Congo. Ya sima utoko, ya sima upadi. Ka Congo moko ya donc si je vois, je lis, je ne comprends pas. Mais, dans le but, c'est que Angolais Bazamabe. Comprends? Modèle à couper, tu l'as dit, voilà. Ata yemo ka Angolais, je crois que c'est c'était la vie. Pas bête à négocier, bon. Ouais, c'est ça. Donc, yozo senga ba refuler bango avec dignité. Ça sert à rien pas bête à bango ba ridiculiser bango, donc ba refuler bango avec dignité, quoi. Dès que moi, je rappelle, n'importe quoi. Même à Kangi, à Kaka, mais à Mimi, il y a un lembe. À Kena, le bande yomoko. Le bande yomoko. Au bande violence. À Wande, Monique Mundele. Ça dépend de violence. Tout le monde a vraiment. Bijou Kenzo. Mboui. Merci à toi. Stone. Il y a Mifi. Stone a Mifi Hollande. Le bande Mundele, oh, menacé Mundele Yomoko. Monsieur Kabakina, il y calme, posé. Parce qu'il a dit que droit de l'homme au hasard tout le kolanga. Donc, quand ça lui est passé, c'est tout, c'est clair. Mais on a bisopé, et on a fait bisopé la Congolais, bisopé mon copie. Comment on dit que ça notre été? Faut que on ait la faut que quoi? Ni mal et ça ben oui, c'est ça. Donc, on fait que ça va tout. Je sais pas. Voilà. Dans le baki. Comme si tu vois le bangoté, mais Nzambe kaka Nzambe Congo, yemta yimbo ka Congo. Soit Adam. Alimpisa, bandeko basala mabe, et puis atala mboka Congo. Pour moi c'est ça. Moni tout ça na makambo ebele, il faut tout arranger na mboka na biso na Congo. Si. Ok, tout à simabo. Ozo kima pour que notre appel tout à simabo. Ba beta subuto. Ozo non sima. Tout ça là, tu vois. Musique comme la biso, c'est d'été comme un soutien. C'est d'été. C'est comme un faut ça l'effort et le Kebima et Simba, au bas dans le concert, aux Zombo. Ce qui est Simbité, Azapamba, Zanil, Simbité, Ozakolala, Alekio, Yuma, tu vois. Donc, nana makam otaka sou makam sou donc ça pourquoi ko sala bana batanga bien l'école ezala bien hôpital ezala bien armée na biso ezala bien gouvernement na biso ezala bien makambo ezala bien qui me compte mais le créateur de ce monde Père éternel et tout puissant il va agir pour ces pays comme ça c'était ma parole
Que Dieu mon pays le Congo RDC. Voilà. Ben ouais, le lobby penza bien, le lobby ngeli okana obakisa vraiment que ata soki ba sans papier bako traiter bako maltraiter ba maltraiter ba te bazongisa bana mboka ba na dignité, mais il faut koyeba aussi ce tozongi na source. Eza Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Angola, ba Centrafrique, des trucs comme ça et tout. Eza ki mboka moko. Soki l'homme blanc terre osa zizami wana taka bola lelo ba pesa ba musu ba Congo ba Angolais, ba musu ba Congo RDC, ba musu ba Congo kwala. À la base tozaki mutu moko ezali eate ke o Angolais aza ya makila musu Congo ya makila musu biso ya makila moko ka tozaki mutu moko à la base avant l'homme blanc atia makona mboka na biso. Donc soki balingi balongola ba Congolais na mboka na bango comme c'est tout. Roi azala kofanda na mbanza ntango baobenga mbanza nkongo oyo eza na Angola mbanza nkongo mbanza ngungu mbanza matadi si boyebaka histoire te roi azala kofanda wana mbanza wana donc bana na ye bana oyo ya roi nde babi yo ozwela ngai territoire nyonso oyo kuna ti donc Congo RDC yo oyo aplaza koma ezalaki nani roi makoko koko yo kipelanga kote yo ngalema yaka yo zwa Kisasa yo nkongo yo zwa kotangola papa na bango moko akaki na bana na ye bakaboli donc nde babetaka bongo babetaka baleki na bango bandeko na bango. Merci, c'est ça. Yango fo ozongisa peuple ermo na réalité. Congola zate, Angola zate, baza batu moko. Yande ba noma kinde ko nomende yango ne ko sala boy, mezaka mutu moko. Ozoboma makila na yo moko, ozoboma ndeko na yo moko, ozoboma cousin na yo frère, no sœur na yo, c'est ça qui est dommage quoi. Même qui Congo le bamaka na Angola, kaka yango le bamaka na Matadi, na Congo na biso, kaka yango le bamaka na Brazza. Congo ka moko. Yango penza basali ngala pe koti les trois pays wana. Donc spirituellement, batamayele o ba hotelanga ba comprendre. Parce que les Égyptiens n'ont pas de colonne. Il y a des belles, c'est pas tout fan. Il y a des belles histoires. Il y a histoire en histoire d'Afrique. Oui, histoire important. Congo. Congo va commencer avec K. Avec K. Congo avec C. Il y a Mundele. Congo avec C. Congo avec K de Congo. Oui. Donc voilà. C'est ça. Calmement au lieu que ça passe dans ma famille. Ouais, c'est vrai. Comme ça, crise à donc si calmement posé et puis c'est tout hein. Si mais ba misusu pe bazo lingo bimatela misusu pe akope ba message sur na Congo te ba message plus na Angola parce que ba umeli aussi. Imagine ofandi 10 ans na mboka mo ape bazo benga na yo. Mboko ba ozongisa ozala perdu, c'est ça aussi. Mais après ndeka olobika ke bazonga na bango bazonga ka. Et ana edi na lobi boyebisa Gibson Patrick ma voix ma loi vengi. Na évité pourquoi? Alors, il y a Patrick Malo et Venk. C'est là. Ah, viens là, beaucoup le ballon. Ah, beaucoup le ballon, Azawana, beaucoup le ballon, beaucoup le. Betindaya, Azawana, maman Keter. Evelyne Kouloufa, maman, yona ko benga ko kate eve. Yo ko kate ba ko benga kayo. Yo kamaka téléphone. Eve Kouloufa. C'est un moko. Je te love, je te ligne. Au minéral, mon pépé asika. Père petit frère propre. Maria Kwada Kisuka, Yonne. Yobongolangai. Comment na suka émission na biso? Na lingo bet obet là non album na yo ozo sala chemin long. Long chemin. Long chemin, pardon. Ouais, long chemin. Long chemin de Bilango. Il y en a combien de titres? 7. 7 Sikaka.
tambwisa bango nzela molai bafinda mpaka bamona mpeleve chetembe omona ngo okomona ngo ndenge bien ndenge mabe te taba na nzambe tosalaka mosala mpo bino bosepela ngai egyptien bitu kondolo naza misie oyo omoni kani natemi na obino na ngai moi c'est ça mon travail nabina na ngai nayembaka na ngai nazalaka ndenge nazalaka baémission bapolémique moi j'aime pas trop vraiment parce que polémique te moto ebimisa ngai nga bato bayeba ngai ntango asalaki vocal ya lisumu nini nasala moto mosusu asala jamai abanga ye okine mpisa etunangata na buku ya leta didistore naiketia papa na mabondeli na yo eloko eleki losambo ezali te madongala ye mamamane yebendongala chakladi kimembi donc bino bokovote abandeli koyebisa bino ezaka na musicien moko ya quartier latin oyo asala nzembo ebima meilleure chanson de l'année mais banzembo tu ebeta na tino ata nzembo moko erata te tu esimba ya bamasanga tu tangi bakombo na bango tu mais oyo nzembo ebima meilleure na Congo na brevet na ngai aza nango médaille na nga eza biblia nzembo na nga libala etikali monument oyo boyebi bavocat na nzembo na nga moprêtre elendi la ebima meilleure chanson na hit parade ya Kilimanjaro na Afrique donc nayoki message ya vie alobi bakobimisa bameilleur chanteur soki bameilleur nini bameilleur et puis merci à trop nasepeli à trop ser na ngai nga mpe naza na bato na ngai ser na nga sera kiama ya dede mabiala petit na ngai Cédric garçon Paris na Orléans petit na ngai Francine ma ville Egyptienne ana fan moko atuni bibo est-ce que un jour osa featuring na Fally ouais projet zali parce que c'est plan na bino mibale donc le bibo ekeza bien ce bien na Fally bo ana ida osa featuring quoi non projet zali ya makasi ndenge na si album na nga tout ba clip esili banzembo tout esili olingaka kaka bainstrument ekoma na kini bainstrument ekomi ibende ekomi on apesi mingi mbote na agence Capel agence Asir vient na nga Richard merci beaucoup na scène eza na rond-point Saint-Plon Capel na Saint-Plon merci beaucoup yende mutu azwaki bainstrument na ngai amemi on na kini ekomi mpe na palais vient na nga Richard vraiment merci à trop l'instrument ekomi complet intact vraiment agence ezalaka bongo agence Asir donc puis Gibson ovanda na poto ovanda na poto bongo siko pourquoi beta ya ba province te to mona ko beaucoup te ya ba province o beta betaka ba bengisa ko beta quoi yo mais non parce que na ebi net non na yoko to kena na Toulouse non na yoko to kena na Bordeaux non ben au mona et la province est belé quand même na France et la province elle a pas de belé comme Toulouse na Paris à Toulouse oui yango lobeli bongo ko et puis to komika ba mino ka siko à 3 jours hein komika ba mino ka siko 3 jours yango makambo na ngate ko na comprendre mais non exactement question toi va makamote non na mon affiche noté na Toulouse ni na Bordeaux ni na Pau et la province ben na kotangelo au komate donc ya moi na on comprend donc au blocament on a Paris ba kota likolo lingo kita ba kota sud té ou comment yong doit na fois bien boy DJ wawa lobela ngata makambo yo na betaka kota na page Facebook na ngai à part na raté concert moko playback moko si na moni ko betaka mais otambola partout te na moni na page no ko betaka oh Gibson a bloqué lisusu émission MC comme na suka a bloqué j'espère que a kozonga j'espère que
Oh là là, Gibson a bloqué, a bimi sous. Dès qu'on aime ça, bino, ça, c'est un problème à direct. Direct, c'est un problème belé. Direct, vraiment. Il y a toujours comme ça, et puis il y a des hauts, il y a des bas. Donc, Air Moko et marchait bien. Air Mo comme ça et tout, comment, bah, des amis, quoi. Donc, et après, émission, c'est comme une souka, te poser ma question, ça y est, bino, n'a rien qu'à y nzembo. Nzembo mo ya suka na album na e o ya sika o ezobima kala mingi te long chemin. Donc ye mo a bengi long chemin na ayebi pourquoi ngana tout ne pas question pourquoi combo ana long chemin. On a évité sur ozonga lisusu pas. Ngaka yemba kama Nzembo moko na album wana o ezobima ezaka na 7 titres ya pamba. Donc en plus, Bibi Camille, tu vas voter ça, ma beau voter. Donc, Gibson, j'espère qu'à Ozon, on a aussi ces missions, nous sommes ensemble. À Mbelabson, nous avons un album à long chemin. Si ma toka boana biso. Donc, bien, mon moni, bolandi, bo sepel nae. Donc, à Sola bien, artiste n'a Sola très très bien. Camille, qui bako voter le meilleur chanson. Donc, faut beaucoup ça peut beau voter parce qu'ils ont mérité à commis banzembo bien qui toko vraiment oyo et oyo qui ont vraiment c'est pas ici mon thème na yo. Donc la lipotia on vraiment épeci au pongi mo ya bien ozobi na pena papa vraiment papa azo senti qu'azobi na maman donc azo mérité vraiment que ceux qui musique n'est bimi, faut peut-être voter, c'est très important. Donc Gibson so koko zonga poto si ces missions na biso ensemble et tokat ensemble, donc to comme na biso pe na suka tokat ensemble. Tu ngato le blaka na long chemin na ngeka obet la biso ka Nzembo moka na album no ya long chemin ezo bima kalate. Comme ça tokat na biso. Vous en avez kana kota là. Gibson na omone lisusu Autokata. Dans le Nazaki ravi vraiment yambela bino artiste na bino Gibson mingi baeba qui na quartier latin chez monsieur Kofi Olomide. Siko le là comment mener carrière dans solo là ça na tourné ça peu na tourné partout en Afrique hein. Donc na minitio na une émission azaki na Zambie. Mais à Osala un peu tourné d'Afrique et à tourné un peu partout. Donc on a ravi vraiment yamba donc na sepeli na moment où auto partager ngana donc na sepeli makasi à répondre à ma question nyonso ayembeli biso to sepeli ngaka nepe ngana po bina pe na bini. Donc ça pour la prochaine fois parce que là na omona ke à sous-souter en ligne. Donc maintenant quand c'est bino ezali sous-souter pour boyoka na lingai quand même na suka boyoka titre ya Nzembo na moko ya album na siko azo sala long chemin. Malheureusement bah problème à direct ça arrive toujours. Donc ça fait que problème azuka moi problème moi mukie. Ben merci beaucoup les bandeko nyos bolandi biso bandeko nyos bolinga 5 étoiles de love bandeko nyos bolinga Gibson donc azuta on remercie binoté à 5 millions merci parce que pour avoir problème technique en tout cas de ma part nayebi ke au senga aza reconnaissant na ndenge nde bolandi boy comme ça et tout et c'est ici et beaucoup moi vraiment de ma part merci beaucoup à vous donc je vous love énormément donc à très bientôt non yambila bino susu artiste mon susu talakaka toza pona bino to sa musalo pona bino poto sepelisa bino nga 5 étoiles de love soki bino tende mon boulou ce bino tende mon boulou merci à toi et Dino Image coach donc là toujours au point en tout cas merci beaucoup vraiment bah gros bisous na bandeko nyos balandi biso parce que nga cité ba kombo te nga mona ki bato on balandanga bah ça très important pour moi bah gros bisous na bino so nzambalola pambola bino bena suki wana à très bientôt bisous. Étoile de love, les étoiles. Étoile de love, les étoiles.
Étoile de love, les étoiles. Étoile de love, les étoiles. Noki, natikala nanga isolé.